vraiment classe politique et après la mbeba oza wana oza gouverneur oza ministre oza bourgmestre mais na charge na yo olinga kosala te kobongisa arrêtons le baquet non tout ça le côté na 63 ans mais volonté politique exactement comme ça boka une vision peuple d'abord l'état des droits mais bino bozo kamba est-ce que bo sala to ebisi mukwege ayebisa ba paré na ye États-Unis parce que mukwege azasiko mikolo yo candidat ya États-Unis Katumbi candidat ya Union européenne patron to candidat na ba Fababima d'ici décembre. États-Unis à boy, oh MONUSCO c'est que bimi RDC tigre sans protection. Banda mo colonie ni MONUSCO protéger RDC. Mais l'ingelo bakanga ke États-Unis à boy MONUSCO bima parce que soki kaka MONUSCO bimi mboka Congo ezwi kimia. Merci Bambo Tebele na binono sibuzulu bako ya kokota na kati ya chaîne Tindika télévision de chaîne Abino Boyoka la Kabasangwa Mboka. Isikano Sobozali dans les 5 continents. Pena Kati Mboka na biso République démocratique du Congo. Bambo Tebele. Ah, on attend on a PC Mbo Tepe Nake en particulier. Ah, qu'on a na Kati France. Oiseau représenté Vision Fachi. Ah, on a des papa Philippe Mavaka. Candidat député national na Kati Chango. Na compte Vision Fachi. Na PC Mbote. Nzamba batela yo. Donc on s'est retrouvé quand kuna na kati ya hémicycle ya palais du peuple. On a la possibilité honorable kuna na kati ya diaspora Angola, mama présidente Sarah Lilonga, yepe futur candidat na changu kaka. Toko za labiro kuna na kati ya hémicycle mama présidente ya AGCBN et na compte suko ya mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. On a parti politique oyo mama Sarah Lilonga yende a côté pona kopesa la candidature na ye. Nyonso wana ezaka pona lukuma mukonza mboka poazo mandat na mibale azasure na ba député ou ba kosele musala majorité parlementaire ya mukonza mboka président Félix Tshisekedi Chilombo Fachi Béton to koti na masola biso mokole lelo. L'ONU interpelle la France pona nini la France toyokaki que policier a betaki masasi et pas moi na jeune 17 ans algérien. Ande makambo ye grave kuna oyo kutuna no esalama peut-être na mboka te banda papa Félix Tshisekedi aye na pouvoir etikala ko sala mate France donc mituka bazo bebisa ba bamba mabanga banda ko ezo kweya donc biloko belé endommagé pour naka ba bomaki mwana wana 17 ans depuis mercredi ezaki mercredi le 28 juin 2023 suite à la mort de Naël, un jeune homme de 17 ans tué mardi à Nanterre par un policier lors d'un contrôle de son véhicule. Une violence de la population s'en est suivie. 560 bâtiments édifices à l'État sont endommagés. Véhicules et à transport vandalisés, incendiés. Plusieurs postes et à la police, plus de 39 à moto. 34 mairies, 28 écoles visées, donc plus de 875 manifestants bakangi bango. Kabila bolo baka Congo, ça la violence, bino suko. Ba policier ba beta batu ko sakanate. Wana communauté internationale la kangi monokwe poni kaka France. Mais biso ko tu awa marche kaka wana kutu. Mutakufite, mais yo kaminoko ya ba ambassadeur, ya communauté internationale. Kabolo batsukuna bolo bat tala batu bazokamba kuna batu ebele basuki wana te oni sikoyo depuis Suisse le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pointé du doigt la question raciale et ça na force et la sécurité donc la force et sécurité et ça na molimo moko ya racisme. Yango au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à lobby et là comment tozoko pointer du doigt esprit à racisme et ça na katia bato bazali na makambo ya sécurité pe bango bato au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme
bazoko benga France ayeba na ko s'attaquer na problème profond ya racisme, discrimination ya na kati ya la police na bango ya na kati ya armée papa oyo Ravina Chandasani yende mutu abeta ba conseil wana pa ya France porte-parole ya Haut Commissariat ya Nations Unies aux droits de l'homme omoni makamane yo sala na France donc désordre donc ti lelo ezo continuer bazu ba blindé sikoyo bazu penza plus de 45 000 policiers ba sopi bango otala ndenge ba obeta batu wana ba kobenga ngo violence te so que na RDC yo kaba RFI mais jamais biloko que nokuta mo na radio RFI ba lobela ngote oh ba bomi oh ba sali boye ba lobela ngote ndenge ba beta batu kuna RFI za la kapu na radio ba africain ko lobaka mabe na président o azo sala musala ne bien yango na France lokola bo abandoki donc bo dinda penza donc ba désordre oyo eko kende chaque ville wana malédiction pour na France ndenge asala mabe na Congo alin Congo ezala kaka na kati ya bilelo wana za fimbo ya nzambe oyo kitele Macron mikolo ba changer coup manifestation et comme siko anti Macron kende tiyo ko kende osimbi Congo tana nango Congo ekokia kubiki sama yo yeo fina onyoko la Congo okende Macron marche siko changer et ça sous marche bona par moi na wana te na LT marche comme Macron kende biloko bukani banda kwekwe ba poste la police tumbami wana lokito bakoyoka son to betala lisolo ya Mwanda Nsemi ezalaki nde le 28 juin 2023 accord politique moko esile ko salama papa Kabuya Mwana Bute présent na directeur du cabinet ya papa oyo ya Bundu Diamayala nini elekaki bakor esili ko salama pona ba yeba na kobimisa président Félix Tshisekedi na deuxième mandat na ye bayokani bongo ya tata Mwanda Nsemi que je salue en passant tata Mwanda Nsemi qui a mbote qui a pangi kuna manianga. Alors papa Kabuya basili koyokana les deux partis UDPS na BEDEM Bundu Diamayala envisagent de présenter des candidats à la députation nationale dans une même plateforme commune appelée UDPS et alliés. Wana ils ont des communications pour na biso bana UDPS bisika bozali boye bakango ke biso na BEDEM Bundu Diamayala ya tata Mwanda Nsemi to komi eloko moko ba ikokota na kati ya plateforme oyo babengi UDPS alliés. To bimisa mokonza mboka na deuxième mandat na ye ba majorité parlementaire ebima donc Bundu ya Congo zo pesa ba député ba candidature et pesama na kati ya UDPS et alliés na kati ya Union Sacrée. Mais papa moko pe babengi Nsemi Mizele abimaki na Luozi ye na mwa puissance ancestrale na ye alingi a komisa Luozi donc lokola mwa capitale ya royaume na ye yoko mutu minduki te na maboko ayeka kalobi maintenant je vais imposer mon royaume azalaki maîtriser na ba militaire bake ko maîtriser alongolaki déjà ba drapeau batu ya mboka bake maîtriser bazongise na mboka na ye kimia ezala kati ya Luozi bisika oyo mboka ya Mwanda Nsemi mais Nsemi Mizele mususu abimaki alingaki atia désordre mais esimbité azaki na mwa confiance ya bukoko na ye aye wana tango bango mususu bazolongola ba drapeau ya vandi bazoyembela ye imutu ata manduki na maboko zate balongoli ba pikoli mbango renfort utaki Kisasa renfort uti Matadi na bitoke tala non papa soka za bandika babangi na mais bango pe ba kendeki na ba former na bango Mizele asali kutolo côté bazuye penza na malembe pa bazongise na mboka na ye ya kotia sur royaume na ye batala yo ba ventir pamba je ya francophonie balobi Belgique na Canada bakoyate ba infrastructure et amalamote pona bango 9e je wana francophonie ba otongango mbangu en tout cas baza sur nango te
Pona bango bakotinda ba athlète na bango te Belgique aboyi. Oh Belgique pona nini oboya. Moni bamboka oyo ekoloniza Congo mais ils ont joué nango jeu ya banguna pona destruction ya Congo. Bazaki na bango na makokite, bazaki na bango na volonté te ba pesa RDC indépendance eyebani. Mais boa kodinda, bozala kata kodinda. Bino Léopold Delano aboma ba Congolais, asala carnage, amela makila ba Congolais. Mboka nyonso ekomaka nango ya état indépendant du Congo. Nyonso lingaka sala asomba ba Congolais, alia bango misuni. Justice internationale elandela ye Léopold D. Mais bango bakoko longisa ba noir te. Bakoko pesa tumbu pa mundele te ndeko na bango mundele en faveur ba noir. Bakote la ndeko na bango. Bamboka nyonso wana ba Grande-Bretagne ba France, bakote la Belgique et sengla pesa mbongo ebele na République démocratique du Congo ndenge ba carnage au papo asala. Yango tango akoteli bango siko ba lobi Belgique okopesa bamboka wana bakoteli basali plaidoyer na yo. Nini? Tozo akamboka ngo toliela kanabiso. Yango mboka ngo ekoma na RDC toyebaka te nani akoloniza biso. Est-ce que France akoma ko dicter, États-Unis akoma ko dicter, Grande-Bretagne akoma ko dicter. Nzoka ezalaki nde basalaka plaidoyer pona Belgique azala condamné te na makambo asalaka na kati ya RDC. C'est pourquoi alobi ke mboka oyo sikoyo toliela biso nyonso. Et comment la koloka mboka ya mutu nyonso République démocratique du Congo, France a dicté na ye. Kuna Grande-Bretagne a dicté, Allemagne a dicté na ye. Ba la poste siko ba panzango kaka. Mais bah kokate parce que le Congo est pour le Congolais. Et côté la bon. Belgique boya na binoté, Canada boya na binoté, équipe bisoté. Bah oh bah koyata 4 mboka 5 mboka ba ko beta. Pe ko le kanango. Bah infrastructure biso tikali, ba ndako na biso bazo tongwa resika. Et tikali libela, ezakutu bien. Tokondola la kango, ba jouer na biso ba athlète na biso ba noko ba ndasiko bien na bisika bien. Oh boya la bilote Canada sope mboka mokelinga ya nango te matali biso beto obangira kutu francophone ngo boya ko kote biso ba Rwandais ba militaire na ba mercenaires to obangira ngo kutu lokola bino bokoya te boza la kakuna. Félicitations. En tout cas change salamaki na seni na ba opposition Katumbi Fayulu Sesanga na mususu wana Katumbi Fayulu Sesanga na Matata Mponyo babenga maki na seni po tour ya muzito ezande lelo ba solola na seni. Bango bake babengisi bango pa ya Denis Kadima balinganga na bango yete pe basepelanga na yete mais abengisi bango bake. Pona bango yango balukaka po ba kanisa ke Kadima akoyebisa bango ke to sala gouvernement d'union nationale. Ale bake mbango. Bayebisi bango en tout cas na yebi ndenge ba préoccupation na bino mais ngai pona kotalisa sincérité na ngai. Na kozwa batu nyonso ba s'enrôler na kobamba bango na mire. Bino moko bomona. Soki naza lokuta to naza sincère na nombre oyo nga na enrôlé. Bango balibi sava tondimi yango. Mais baboyi pe kozwa chèque ba lobi me toza kaka to tingami na ba recommandation na biso. Faut kaka bosali la yango. Pona opposition asenga nini? Opposition senga révisitation ya loi électorale. Yango loi électorale est-ce que ça makamba Kadima? Wana bokozela ti ba parlementaire bazonga bavandi ala ba leko solango susu. Tango kokoma ke na décembre wana élection salamité bokoya boyo dans les délais ale toke na buzoba. Réclamation ya mibale. Recomposition ya seni, recomposition ya cour constitutionnelle. Bilo kwa na cour constitutionnelle est-ce que tali Kadima recomposer seni est-ce que tali Kadima batu basala ke tozali na bureau wana même cour constitutionnelle ezakaka parlement ye mutu azana mbeba wana ezakuti président Félix Tshisekedi. C'est que tozali la bango bazonga ti le 15 septembre ale toyebisi bango que non bo changer sikoyo composé seni bo changer cour constitutionnelle ale tozongela susu président tindaka moko ale parlement pesa moko ale bango pe kuna na cour na bango batindaka moko sikoyo tozongela boko tokozwa combien de temps. Donc ba réclamation ba opposant ezalongo ka pona ko distraire ko bebisa ko panza poto kende na dialogue. C'est ça le problème. Problème la bango sous non, il faut que fichier électoral wana ezala auditer na ba mindele. O muso uta free seed muso soki malawi soki wapi toza sira bango te ba mayelete.
donc bino tozolinga te ke tozalaka dominer pas minele mais bopesaka importance na bino bango nde baza bien bango nde baza mayele bango nde batanga na baklasse oyo bino botanga te bango nde baza na makoki ya kolobaka oui oyo sikoyo eza bien lokola mutu mwindu mutalobaki yango wana bino bondimi yango te voilà genre ya bato oyo toza na bango parce que bayebiki bapare na bango nde na yango wana bayoka na bango te bapesi seni soki 48 heures ayeba na kopesa bango réponse sino te bango bakoniba makambo na ye te bakosala makambo ndenge bango bazosalela bamanifestation bamarche bosala na bino les trains marchent les chiens aboient la caravane passe po biloko oyo soki kaka balandi baopposition élection kotikala kosalama te na 2023 oyo mpe bango bazala bango prêté fali kuta alongwaki ne déjà mais aye mbango akanisaki ke balingi bayebisaki non toke na gouvernement d'union nationale nde eloko bazoluka bozala la position na bino. Félix Tshisekedi interpelle le gouvernement pour la tenue des élections dans les délais par rapport aux contraintes financières éprouvées par la disponibilité des moyens nécessaires pour la CENI. Mokonzi mboka ayokaki ke kadi mazolo bake lokola mbongo ezate ba biloko belé bazuzanga zanga baza aza incertain que élection ekoleka na 2023 oyo na décembre. Mokonzi mboka yoki yango mbongo ayebisi gouvernement au plus vite que possible bo pesa kadi mambongo ngai na lingi ba élection na délai banani baza kuna balingi basala manœuvre kuna bo ba pesa seni mbongo te bo toka na dialogue bo vanda kaka bino ale mbongo na seni bo pesa ndio se sengeli je vais voir les élections na délai. Merci Mokonzi mboka bravo po ebele bazana kata gouvernement ba linga na bango pe élection te ba pe prêter bo ba ko longwa ko bazo soutenir makamba opposition po toke na dialogue po bango bazala kaka e simba te Mokonzi mboka alobi je pa ya seni to tindika ba communication na biso devant vous comme bomesana mwana manianga José Matuvango Frank Liongo abeli na kata demiap ba avocat na ye ba tomboki ba kelo bana radio Okapi mutala biso obela akokufa na prison akokufa na demiap malam batinda ye na juge naturel na ye pourquoi biloka boye pourquoi Félix Tshisekedi alinga bomisa mutu na kata demiap balobi bakotinda na bango ye balobi tango bakotinda ye bango bakosenga ye sengle liberté provisoire donc mutu soki akangami akomi malade. Félicitations papa cardinal, c'est ça le pastorat. Là, je vous félicite parce que oh lobby ezako sangisa ba congolais tikana na yebisa ba kongomani makambu nini discours nini il y a le 30 juin cardinal Ambonga Biti en tant que pasteur parce que ba critique ezalaki de partout l'église au milieu des villages biso petolobaki mateza kaka tindika kaka kobeta kaka mutu ko critique kaka chef de l'état. Il y a lobby que la situation difficile de l'heure ne devait pas être une source de désespoir. Parce que tous okuta na mwana kata Congo yo même ba congolais na désespoir te. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent d'après la Bible. Ne perdez pas espoir. Tout peut changer et tout va changer. Nzamba zali. En tout cas message kitoko. A peu ça ba congolais foi, espoir que même si Boutou et Oumeli, mais tongue kotana. Pour la RDC, tongue kotana. On a exhortation au continent. Et le biboye. Bien qu'au contraire, j'exhorte les fils et les filles de ces beaux pays à se tenir main dans la main. Tosimba na liboko, wana matea, ya unité. Ya papa Nganganzambe, ozupenza place na yo sikoyo. J'exhorte na lendisa bana mboka Congo to simba na maboko moko atonga mboka te musapi moko beta kambunda te misapinde ebele esangani esali musala ebeti mbunda to benga mina ko relever ba défi oyo ensemble d'après le cardinal Ambongo hein? Nous met dans la main pour relever ensemble les défis de l'unité.
les défis de l'unité. Unité ezate la mboka. Boka bwani. Bino ba Manianga. Bino ba Congo. Bino ba Luba. Bino ba Swahili. Bino ba Boye. Boka bwani. Unité ezasuzute. Yango papa cardinal alobi. To relever défi. Oh ya unité ya mboka. Papa bo moko. Ekolobo moko. To relever défi à cohésion nationale. Cohésion exacte, mutoza makanisi na ye, mutona makanisi na ye, batu oyo bazaye belé balobi boye, aye azaka muke ye moko kaka, alingi kaka esala maboye. Aboya kisi makambo oyo majorité bazoloba. Tala mboka unité eza soute et puis cohésion eza soute. Donc comme baluba na baswahili ya katanga bazoka te otoko bengana otoko muluba isika no sazali fu balandele na ndako na ye babando beta ye babanda ko kange na sac akufa kende omona isika to komi cohésion ezate yango papa cardinal obi to kanga na liboko pona to relever défi ya unité pe ya cohésion nationale tozonga na bomoko mboka Congo ba mindele bazo gete pour babebisa biso Congo tango bango bakoya kotia division. Les loups ne viennent que pour égorger, pour détruire, pour voler. Mais ils sont dans le Congo. Tous à la Bomoko. Tous relever des défis. Il y a la paix. Paix exacte dans Mboka. Tant que tout ça Bomoko, to boy te dit, to lobi non. Na ba ennemi. Bakoko kate. Non na Mobondo. Non na Kuluna. Non na agression. Ils sont nyonso Bomoko. Na ba opposant. Na gouvernement. Tous ça Bomoko. Non. Tolobi non na biloko wana. Mais ils ont mususu to za kapel langage moko. Et loko na bondo, mais ba musu ba soutenir parce que aza la pouvoir ti. Agression, ba musu ba soutenir ngo pour que Félix Alongo to katango zo soutenir agression. Mais moko izo kendete. Yango to relever défi ya cohésion dans la paix, il y a développement durable. To relever défi ya sauvegarde des frontières nationales. L'objet de convoitise. Frontière d'Abisso, ils ont objet de convoitise. Ba keto kelango, keto. Ba auto kangane kangane, ba kota kaka kote na biso. Ba zo Abisso moi quelques kilomètres. To relever les défis wana. Ba ya ko yiba kabiso mabelete, ba ko agresser kabiso te, ba ko mela kabiso bitumba te pona ba minéré na biso. Travaillons donc à l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Travaillons pour un Congo plus beau qu'avant. Tout travailler, mais dans la main. En tout cas, Papa Mbongo, merci beaucoup. Discours Nayo, vraiment rien à dire. Je félicite. C'est ça, le pasteur. L'église au milieu du village. Surtout qu'il y a un rythme auto, mon ake, Congo toko zalabo moko, pe loko kokabola biso kozalate, pe toko longa banguna wana. 63 ans, il y a indépendance en Mboka. Il y a un activiste Nathalie Kambale. Makambaloba qui est salinga vraiment classe politique. Et après la mbeba. Oza wana, oza gouverneur, oza ministre, oza bourgmestre. Mais na charge na yo, olinga kosala te ko bongisa. Alors tout le baké non, to sale le côté na 63 ans. Mais volonté politique, exactement comme ça, il y a une vision. Peuple d'abord, l'état des droits. Mais bien, vous kamba, est-ce que vous savez ça? Vous avez passé par Congolais. Dollar, mati. Ngobela ko yebi sabiso non, dollar, il faut $1, il faut ça 2450. Donc comme konzamboka pesa ki ordre gouvernement a ça la nyonso pour na ko faciliter ba peuple congolais, ba passer les kana ko diminuer. Tant que Mkonzamboka pesi principe on n'a pas gouvernement, meeting de pas gouvernement. Yango bila kena ko vandi sa gouvernement na ye. Oh non, pour na difficulté to komi na ngona kati ya recette ya bambongo, il faut dollar et ba no ko changeango na 2450. Donc il y a ko bakisa susu. Oh baso ngamboke bongati vraiment de bango. O le bokisa dollar ni ne 5 pour bokisa dollar. Il bo temela mitu ko ba ndako. Taba bo ba futi la ba ndako. Ba ba so ba transport. Unité à pambe comme combien? Tant au dollar zo mata. Nous sommes mata. Alors bon mekana ko bongisa peuple congolais ba yebisibino mo konzamboka lobi bon c'est la nyonso pour na ko diminuer passe ya ba peuple congolais na déstabilisation et ça la mikolo macroéconomique pas bien. Donc fisengeli mais biloko nyonso wana ngobila zolo bana gouvernement na ye
bazolo baono dollar faut ezalaka changer na 2450 pour na ye ko kitate pour ceux qui kiti ils ont déséquilibré ba makambu na bango ba recette na bango entrée na bango mboka Congo bon pona Denis Mukwege ya lobi que mboka Congo mboka Lumumba ezakaka indépendante donc makambo zomona ka kende souveraineté ya Congo eza na ngote et c'est la révolution démocratique d'après Mukwege. Révolution démocratique wana et ko permettre que toyeba na kozala na leadership moko ya makasi na kati ya Congo oye koki ko mema ke mboka na biso Congo ezongela place nango na échiquier mondial. Est-ce que makambo papo alobi azana raison. Mboka Congo tozana na indépendante, tozana na souveraineté, mais nani azokomisa mboka Congo eza la souveraineté? Kaka ba mindele wana bazwa sima Rwanda, côté la bango, côté la RDC. Bazwa koyeba biso mabele ya makasi. Donc mboka belé kutu RDC azana makokite ya senga mpaku, kozwa taxe. C'est déjà na maboko ya ba peuple étranger. Ba Rwandais, ba Ougandais. Souveraineté eza na maboko ya papa Fachite. Nani azosala ke souveraineté ezalate? Et ça problème à leadership. Ba minere bazala posa ba dominer Congo, ba iba mabele bazwa nyonso ba kene nango. Yango bazo kota na sima Rwanda, bazo kota na sima ba Uganda. Siko soki to kosenga leadership makasi. Pona mutu aya kozongisa Congo na maboko ba Congolais. Komba Congo pe yoko na échiquier mondial. Esengeli ba wana ka opapa yebisa bolongola maboko na Congo kaka bangwana. So ba longoli ka maboko na Congo. Congo a souveraineté na ye. To ebisi Mukwege ayebisa ba pare na ye États-Unis parce que Mukwege azasiko mikolo yo candidat ya États-Unis. Katumbi candidat ya Union européenne. Patro bato la candidat na ba. Siko bolingo boya boko maba observateur na ba élection na biso. On dirait que biso africain to tinda ba observateur na ba élection na bino. Si on a besoin d'Africains, batindi ba observateur na élection ya France, na élection ya États-Unis. Ale biso beto na candidat na biso. O kaka bino botinda. Boka sa biso to ramayele te. Oh. Denis Mukwege yebisa ba pare na yo. Leadership ya Congo ekoya soki atakuto révolution démocratique sur le Belawan. Combien de révolutions to sala katako? Et tu sais que la salle est combien de fois la révolution démocratique. Mais le Kora mindele ba fina yo ko salani. Osakani ba lukele loi. Osakani ba bomio po bango bazana minduki nyosa mokili. Yango Mukwege Denis Mukwege yebisa ba pare na yo souveraineté, indépendance ya ba mboka ya Afrique eko ya kaka mukolope ba mboka wana ba occidentaux ba prendre conscience que ba obazwa ba indépendance na bango tike za la normal ba longo la maboko na bango na ba pays africains moni ba conséquences comme la France et ko quitter la peine na Royaume-Uni na sepela ikutu justice ya Grande-Bretagne et pekisi Grande-Bretagne batinda batuna ba réfugiés na bango na Rwanda te pour Rwanda za mboka za appropriété pour na kuyamba ba demande d'exil wana bande ko na biso wana ba senga ka ba exil parce que so ba ye moko bakozongisa bango na bamboka na bango bakontretenir bango bien te Rwanda eza mboka oyo eza adapté te mpona koyamba ba demande d'asile yango wana bapekisi Kagame alobi non nous sommes prêts tozana sika tomongiselaki bango eza nzoka Kagame azolelaka mbongo ba utu baza wana banyamulenge baza ba Rwanda te mokolo ni obengisi bango yo obengisaka bawala kuna po mbongo Kagame bakodinda justice ya Grande-Bretagne balobi bakokende te. Félicitations. Bon, wana réponse papa Mukwege na yebisi. États-Unis aboyi MONUSCO abima. Po le gouvernement yokana ke MONUSCO fa babima d'ici décembre. États-Unis aboyi o MONUSCO sike bimi RDC tikali sans protection. Banda mo colonie ni MONUSCO a protéger RDC. Mais l'ingelo bakaka ke États-Unis aboyi MONUSCO abima parce que soki kaka MONUSCO abimi mboka Congo ezwi kimia. Yango nda l'ingelo ba. Yango biso to lingaka te biso États-Unis mboka Congo ezwa kimia alo MONUSCO mutu alongo la kabango kimia azala wana. C'est ça que les États-Unis veut dire.
Mais Azoko, c'est non, nous ne voulons pas que au MONUSCO Bima, parce que la RDC va rester sans protection. Ah! Bandi peut bosser ici. Alors, Kadima, Azal Maboko, il y a les États-Unis. Candidat Moussou Katumbi, Azal Maboko, l'Union européenne. Ndenga ba échoué na Genève, ba pona Fayulu. Bango bazaka na candidat na bango ba yebisa ba catholique lokola Kabila. Boyela bango, batinda ba observateur ya Union européenne ba boyela bango. Ba utiliser catholique. Yambote seni abimisa résultat. Senko catholique. Amonike ya bango alinga foire. Abimisi mbala moko ya bango. Ba zelana nu seni abiso bimisate. Oh, Fayulu, oh Fayulu. Seni abiso abimisi Félix Tshisekedi, président de la République. Et puis si non, il y a un arrangement. Nana yebisa bino ke résultat balandaka ya Séduko. Nana yebisa bino. Est-ce que la porte comme ça va bon? Mutumo ka vanda ndako na ye pour ngana za organisme tel, allez, na bimisi ba résultat, allez boni bien un peu. Boye ko sala ka biso bona na fruit. Tamoni mikolo e bazaiba, non les résultats qu'on attendait, yo zala ba PV nyoso ya ba centre nyoso vote. E bazaiba uzala ngo pour démontrer sur la télévision que non, les résultats qu'on attendait, ce n'est pas ça. Ce qui était arrivé, ce n'est pas ça. Toye na Félix Tshisekedi, pas par conviction, mais par patriotisme. Donc, vous êtes convaincu que le président Félix Azoua, que ce qui n'est pas fait du tout, vous avez dit que c'est le Congo. Vous avez dit que non, le président Félix Azoua, vous avez dit que pas fait du tout, vous avez dit que pas président Félix. Vous avez dit que le ministre de l'Environnement. On a dit que non, le résultat qu'on attendait, ce n'est pas ça. Yo zala ba PV o mona ba PV penza na mutema no penza o moni ba PV nyonso ya République démocratique du Congo et mise ki Fayulu. Hein? Il y a pas de preuve ba kana ko parce que c'est ni abimisi. Est-ce que résultat ya proclamé résultat si quand on la bango bazo ya ba observateur wana ba ko bimisa résultat na ndenge na bango po mutana mutazana candidat na et tezi na ko ya résultat. Oh non, c'est Mukwege. L'Union européenne ko ya boy. Non, c'est Katumbi. C'est ni abimisi Félix Tshisekedi. Bitumba. Oh, bokende dialogue. Ndeba desol balingi basala. Yango la communauté internationale. Donc ce que ça biso wana carte d'électeur et na carte d'identité déjà lancement ngwe salama ki le 30 juin. Boko nzamboka zwa déjà carte d'identité na ye. C'est ni ba donner na nyonso apesa kango ONUP. ONUP siko a se servir nango na INS, Institut national des statistiques ba ko sobilo kwana. Institut national, il y a statistique, bango basalaka recensement. ONUP bango basalaka identification. C'est ni suko ye mutabanda ki babilo kone nyonso wasala enrôlement ba donner après sango pa ya c'est ONUP. ONUP c'est quoi ko sala batu ba carte d'identité. Ba donner wana INS akosala ngo pona recensement. Total là, to simile ba muso ba critiquer. Et bandaka na identification. Ok, ko sala recensement, bon ba kolekana enrôlement des électeurs na ba oyo baza identifier ba congolais de père et de mère. To bazwa nationalité congolaise. Ba somba yon nambo. Mais ti ba rwandais bazo ba carte électeur, ti ba burundais ba ougandais, sikoyo to pesa carte d'électeur, carte d'identité en rapport ya ba données ya seni. Ba tobele ba critiquer yango ba analyse ya mboka. Total à tous les ceux qui kakabatuana bazui carte d'identité. En tout cas, tout le monde a sama le Conde a complice. C'est qu'à eko comme ça ba Rwandais penza ba Congolais. Voilà tout que c'est belangote. Total la binoka kabosa la makamane kabosa la wana. OK, to comme na suka. Numéro de téléphone plus 243 89 92 51 866 plus 243. Plus 243 89 92 51 866. Quand bien, numéro 1. Bon, nakoki kosilisa nanu te sans kopesa ba mbote na ngai epa ya ba boss nabiso papa papi Kelly. Papa Rife Kisombe. Ah, ngako benga bango ba papa po baza ba papa ba responsable. Bango ba sala ke chenezala. En tout cas ba mbote belé, bisika bozali. Le sambo nde elongo ezaka na le sambo. Avec la prière, tout est possible. Sans la prière, il n'y a pas de délivrance. La délivrance est à le sambo. Mboka na biso, ezaka na nzela le sambo, tu la délivrance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. C'est votre communicateur, Mwana Manianga.